pasteur Roma lokuta ta bomoni ba mankiona lelo lokuta yeza uya Ananias na Safira te ba ndimité mais ban Thomas yango makamusko monisko ke deux fois ba vewe yote li banzambo za vewe hôtel dona na habité so bato ba makamni ba osala c'est pourquoi Jésus a dit dans sa parole la Bible na mokolo suka bakoya na kombo na nga mais e ozala ngai te bolinga ke bimande na États-Unis po bondima yango na bondima ozotsa surtout duti na tobelela ke obanda kala awate non mais to comme on a batu na kati ya vidéo to comme on a musicien chrétien na peut-être musicien ya pasteur wana o moni ba illustré wana aza père spirituel ya pasteur mo na boy kotanga kombo awa sikoyo bomoni bino ba illustration ba image ne bati aza père spirituel ya mutu moko c'est pourquoi apôtre Paul a olubaki na Timothée abimo na ngai sépare-toi de ces hommes là papa to kufa imaginez-vous un pasteur est corrompu yo muto terra bato baby siko sora bato ezani ya koloba na bango basala siko nini petit conseil c'est que tu devrais élargir ta vision des choses. Les Joseph ne sont pas seulement les Joseph de la famille, mais les Joseph sont pour les nations, au pluriel. Que Dieu te bénisse. Et pendant que je te parle, Maria, pendant que je te parle, j'ai en moi une conviction. On aura à parler. Aujourd'hui, c'était par surprise. Je sens le Seigneur déposer en moi une charge de vraiment t'accompagner. Nous parlerons. C'est vrai que tout le monde ne va pas t'acclamer, hein, ça c'est sûr. C'est que les pasteurs Mike, que je suis ici, pour certains, je suis un charlatan. Fallait appeler ça une parole. Ok. Appeler ça Maria Tumba micro, aloba, tenez toyeba. Yena lobel na place à Maria Tumba. Je n'ai jamais vu un homme. Sauf qu'il y a les cas qui n'église, il faut tato la ke, ba transformer nga awa. Et puis yemo Mike kalamba mutawa ba ke, ils ont une élévation. Comme Matalisou Soukoleka. Il parle comme prophète alors. Oui, il faut que ne soit que nous senga batumsu pardon, tout ça. Il y a quoi aider. Pardon, mutasenga ngoye moko. Il n'y a plus l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Soko sa ili sumu. Osengi bolimbisi. Na kombo na Yesu bolimbisi efasame. Mabeno plutôt et s'efasame. Andimi bolimbisa masumu non. Donc Maria Tumba, tu as besoin de te ko confesser pas kolo Yesu Masia. Ce qui n'est pas présenté ka ba abandeko nanga. Na appelle sa témoignage na ngai ndenge pasteur Alexina awa na utaki place à passe likolo ya mabe na ngai moko parce que fingaki to yebika fingaki to monika bundu wale sala ba vidéo auto sailaki ye asengi albina batunyo so o basaki mabe alimbisi bango parce que to yebisa ke yo mosala nzambe okoko kangisa mutu te azali muteke talinga sala kwanga botika bateke bateka kwanga botika mateya na bato bateyaka bateya problème ezani mon frère. C'est quoi le problème? Le problème c'est quoi? Baza kote ya mabe parce que makambo ebele za na Bible ezali na ba contexte o ezalelaki po oya ko revenir bato yango moni voici le mabike akobenga na bato balati ba bague akobenga na bato ba pantalon église à comprendre le mona 21e siècle tango mokile komi modernisé à comprendre te lo ni na linga lo bana biso lelo po ba babi ni lo banzambe ko changer te ko tika la kande mwana bo soki lo banzambe ko changer te bo koti ba kita plastique na église poani. OK. Église bana na ba maison de base bo ke ça na banda kwa batu. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, logo, na mêlé logo, mais logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mkolo bala, pourtant mzo ba produire en autre Merci bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yemutu. Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien
tokomi ba Congolais toujours gagné ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours atabatie le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyopé anti-poison. Donc ce que ata izana kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi ça problème na mututé jalousie car donc ba produit yango na anti-poison oyopé anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayimdeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la nouvelle semaine qui commence. Mesdames et messieurs, je vous salue partout. Place pour ça qu'on s'est retrouvés dans le monde. Je vous dis merci à vous tous. Bonjour, bonsoir. Et qu'au dépendre Nangonga, vous allez nous suivre partout à travers le monde. Vous êtes sur Nouvelle Tendance Télévision, vous êtes sur Tout Info. Vous êtes en train de suivre votre émission La Grande Causerie. Et voilà, nous allons ouvrir la semaine pour commencer. Trop bien cette semaine, notre semaine qui commence déjà avec beaucoup de chaleur, qui commence déjà avec beaucoup de bonnes choses. Je dirais un très grand merci à toutes ces personnes qui vont nous suivre partout. Sans pourtant que, et ça en a parti pris, nous sommes là pour vous informer, vous former, pourquoi pas vous divertir. Et avant de commencer cette émission, je me reviens, allez-y vite, souhaiter un très joyeux anniversaire à celle qu'on appelle Marlene Dédé. Marlene et Dédé, heureux anniversaire de la part de notre chef Jordan Panzou. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire, que les bons dieux puissent vous garder encore très longtemps sur la mokili nabiso yaba vivant et kosala bien. Nous allons parler de deux grands sujets, pourquoi pas trois grands sujets. Oyo communauté congolaise dans l'ensemble, vous allez très intéressé, très intéressé, et puis vous allez vraiment besoin de koyeba yango. Aujourd'hui, après avoir comment on a makamunyo sonenge les kaki, il y a notre congolaise, notre sœur congolaise, notre tiktokeuse Marie Antumba, et aujourd'hui elle est présentée na kati ya église ya pasteur Mike Kalambai na fiancé na ye, et en quelque sorte nous pourrons dire félicitations. N'enge va présenter bino boy na église na monsieur le fiancé et que ça la pikara bien lobby après lobby tout monde que et comme des makambo ya libala et longara na fiançailles et comme na mariage ça la bien. Nous allons parler un peu par rapport aussi à une vidéo de notre pasteur Franck Moulaja qui a essayé un peu d'expliquer par rapport à pourquoi les lobas musiciens chrétiens est-ce que c'est normal qu'un musicien chrétien a teka ndiembu a somba a teka CD a teka ndiembu naye? Est-ce que c'est normal? La Bible permet à ce que un musicien chrétien a teka ndiembu naye? Nous allons finir avec cette affaire. Il y a le rappeur américain P. Diddy Oyo Kotisi na ba pasteur na kati paraître que na makambo wana oyo tozali ko condamner fermement et Kotisi na ba pasteur na ba grand pasteur ya mokili oyo ba kotisi na kati ya makambo wana oyo Bible ezali ko condamner. Mais pourquoi on peut retrouver aussi le pasteur Landa? Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Bisikanya Sobozwami, notre invité s'appelle Randekita, il est l'habitué de votre émission Grande Causerie. Mon frère et ami Randekita, bonjour et puis bonne semaine qui commence. Bonjour Dona Konde. Bonne santé papa. Santé qui mène Angola Nzambe na sepe sukozala plateau moko na usumuko na lelo. Merci beaucoup. Semaine des bandits mon frère, semaine des bandits. Ndenge nous allons comme on annonce déjà semaine comment ils allaient s'annoncer. Bon, annonce semaine nous s'annoncer kakane to zala kaka mais na komi koyo ka mawamoko na motema na ngai. Bato Nzamba pesa ki responsabilité ya ko défendre parole na c'est comme si baza apte à kosala msalango. Ah bon? Oui. Et batango Nzamba pesa ki responsabilité za banani?
Bon, bah, il y a des pasteurs, Ok. il y a des frères, il y a des gens. Oyo, bah, mais du moins, les travail donc, tous en hauteur, il y a Makambo Nzamba aussi, il y a Bissonango. Ok. Nous ne sommes pas à l'auteur. Les diables avancent un peu trop vite et puis trop bien que Bisso vraiment. Donc, tout ça, quoi, Congo. Tu as un problème, il y a 4 parce que les combats, ils ont les bandas, tu as contre l'extérieur. Mais Bisso, tu as un boyokanina. Trop bien. Tu as les combats, il y a les bandas. Non, tu as les bandas, tu as les bandas. Alors, quand est-ce que tu combattre maintenant les diables? Donc, le diable, Azanamo avance par rapport à Il y a Makassi à Koleka, Et trop bien. Allez, donc, sur ce, nous allons directement prendre l'actualité aux Alikosala. Vraiment, ça se parle partout dans le monde. Illustrez-moi cette vidéo. Oh, Tozomona, le rappeur, P. Diddy avec ses grands pasteurs renommés sur le plan mondial, ici même, na Congo Kinshasa, on nous informe que Azalipe, père spirituel, il y a pasteur Marcelo, c'est-à-dire c'est un grand pasteur reconnu dans le monde. Tout le monde est à côté, il y a P. Diddy, et aujourd'hui, ça s'est dit que le grand pasteur Azana Kati ya makamwango oyo ezali kosangisa lokola mobali na mobali bakoma mwasi na mobali basangisa nzoto mobali na mobali ozali kokonda o bible ezali kokondamné. Et Rondeki t'a envoyé cette vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez dire au kolobanini à côté la vidéo oyo? Ngai naza surpris te dona konde parce que na ebisa yo makamba de Timothée chapitre 3. Tozongara wana. Yango eza base. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes et amis de l'argent. Et là, que même pasteur na biso limbongo. Ba pasteur o basala ki évangile kala. Bazala ki na mbongo te. Ba kufa na ba pantalon toboka. OK. Ba pasteur voilà, même les apôtres pour qu'on scandaliser batou. Ba apôtre ba mona gloire te. Donc nzamba laksi bango démonstration oh ben na bango ke boko mona ndenge lipambole ko ya boko simba ba mbongo mais ba viva via l'XT. Ba apôtre Paul, ba apôtre ba kufa mabe, ba Jean, ba Matthieu. Oh là la Bible était Jésus babi il indiquait Pierre ndenge ndenge ya kokufela. Tanga même tu aba no tese liwani na singela ko kufa nango. Les apôtres n'ont pas vécu une vie à luxe ya mbongo belé. C'est pourquoi ba pasteur o ba yaka liboso ta ba ndeko te ya Bible solo. Ba te ya biso ka makamba mawa ya passe ndenge pasteur muku na banda ko yemba biso babola tozali bato na mpasi. Nzambe na bolingo yokela biso mawa. Donc un son continue maman Nzambe c'est comme ça qui makambo ya mawa. Moi tristesse kaka ne renyaka. Ya ngomoni ba pasteur wala ba dote amika lola tokende. Voilà. Tokende kaka na biso. Eza biso te. Ozomona mais ce ba oyo ba yelelo ba ta sa biso ke mukiliza ya biso. Après si biso pouvoir otambola par esika no so bokoni ya te pesa melibino. Mais ce ba bosani ke chrono ya Nzambe, calendrier ya Nzambe, tourne ko tendre vers la fin. C'est pourquoi mon église, il y a Branham, ça va être un message du temps de la fin. Donc message à frère Branham, tant que qui message na yé, à ce marteau-là qui ming na temps de la fin. Mais pour nous battre rapper vite, avant to kende, to relier peu to remela. Mais bazaka mingi batsaka moboko mingi na temps de la fin. Na tangwa suka parce que Daniel Sosola mbaki yango. Ata soki yeso azongi pe lelote yeba ke liwa peza. Il coexister, ça coexister. Combien ba kufi na corona ya kiawa. Yeso azongi te mais liwa ezu bango. Donc to le kana jugement. C'est pourquoi tant on ota la bana Nzambe ba disposer ta robunda bitumba. Ba disposer ta ko faire face na diable. C'est parce que la chair est faible. Et que c'est peut-être le Saint-Esprit et quand on a gata bana Nzambe pour que ba comme disposer ko bunda bituma na diable. Non, dona konde likambeza eza kuti likamba Saint-Esprit. On peut ce exemple moi ya maman olangi. Et comme muto azana bozui, il s'appelle Lingomba la dimension bozui na ye. OK. C'est-à-dire l'église aujourd'hui, l'église est pauvre. L'église est pauvre. Bah l'église a bozui, net ils sont papa la bête la biso ya majabo, obi ki na ki, église a majabo, ba na église tena ke ça mais l'église a majabo. Pourquoi? L'église à Madjab. Là que ça mais l'église à Madjab. Pourquoi? Église primitive. Il y avait des indigents. Bata pasi bazanga ba bola bata pasi. Nzamba kitaki wana. Ebisi bango boité église ko za boité. OK. Abina bango ko za boité. Ezaki na ba condition ni. Ya pasi ba indigent ba bola bazaki wana mingi. OK. Nzamba kiti. Abengi ba ntoma ebisi bango
Batu baza ba na mbongo. Baki teka bandaku ba na ba villa. Villa oka villa. Villa. Ba na ba villa bi mututu aza na villa. Ake loteka aya na mbongo atana na makolo bantoma. OK. Et bi biti mbongo ezaki nini? Pour indigence à soutenir l'église. Donc va changer mode de vie, ya kati église pe ya bato ba dans l'église. Le pasteur a faire croire mutabi ngana opé son mbongo tenga azaka na prière. Dieu m'a donné seulement la prière. Ngana ensemble lo kaka. Dieu m'a donné pas de l'argent. Bon église primitive autant on a Bible été. Dieu veut donner de l'argent. Azumbongo bandimi. Abi vend tout ce que vous possédez. Ananias na Safira bakufa likambwana. Bazumbongo. Bakosi que toteki lupango na autant. Bakufa likola ba blague wana. OK. Bakendeke église basambela mais bazuli wa likola kokosa na kati église. Lelo lokuta yesa uya Ananias na Safira te bandimité mais bantoma. Ba pasteur ba lokuta. Ta bomoni ba mankiona. Ya ngoma ka musko monisko ke deux fois. Ba vewe. Yote li banzambo sa vewe. Hôtel donna na ebité so bato ba makamni ba osala. C'est pourquoi Jésus a dit dans sa parole la Bible. Na mokolo suka bakoya na kombo na nga mais eozala ngai te bakolata pour soi-même na kati na bango baza bankoi très bien bakoya na système ya déguisement l'ange des ténèbres ako briller pe lokola ange de lumière bomoni lumière église wane baza boy boy mais sonde na kati na bango ba le vrai origine na bango ba pasteur ba décevoir biso yote aliloba solo moza deux fois kola mbongo limbisanga na komona pe ba senga utanga komona te po même YouTube ba komona par rapport à la censure YouTube deux fois oui. Est-ce que ça existe de pasteur un pasteur à télé makaboy chaque dimanche chaque mercredi jeudi liboso ba bolinga ke bimande na États-Unis po bondima yango na bondima ozotsa surtout doute na tobelela ke obanda kala awate non mais to komona batu na kati ya vidéo to komona musicien chrétien na peut-être musicien ya pasteur wana o moni ba illustrer wana aza père spirituel ya pasteur mona boy ko tanga kombo awa sikoyo bomoni bino ba illustration ba image ne bati aza père spirituel ya mutu moko. C'est pourquoi apôtre Paul a lubaki na Timothée abi mwana ngai sépare-toi de ces hommes là. OK. Kabwana na batu wana likamba réputation ya mutu et komaka confondu aussi na muto zo tambola na edona soko ebike ngai na to salika mwa mabe na to sala crime na to yiba mbongo moboye ale sikoyo to tambola ngano batu babani yo muto tindenga na yiba ngoto dans lingi to zonga na mwa muki avant to avancer to zonga na mwa muki par rapport à parenthèse mo fongola ki olobaki que lelo ba pasteur ndenge ba pasteur e komi que non pasteur ako kabela mondimité mais pasteur aza na prière permanente pour mondimi abika donc lelo selon Bible pasteur pas kopé ça peut mondimi mbongo Yesu akabola mapa Yesu batu ba ye ba yoki mateya Yesu a remarqué que batu ba na nzala. OK. Ayebisi ba ekoli bolie sa batu wana miracle ma pesa mandi c'est la bongoti yo ba ekoli ngo to biso na elo moto mais mwana moko awa ana mapa na mambisi mobo eza awa ya batu ya bango kutu te Yesu azu yango asali miracle batu ba sepeli batu bazaka na besoin prière te batu bazape na besoin lipa bape na besoin mbisi so ba pasteur na biso lo lenge ba memeli makama nzambe oko surtout ba bongi surtout ba bongi ke kuta na peso totala balinga pe kusuko yamba te babi to yamba to kuta mikala ba cas social batu bazo senga kaka ba senga très bien donc batu bazo ya soutenir ba mama prier ngaza pasteur fino no pesa nga mais batu bazo ya ka toujours na ko senga exactement pourquoi to senga parce que mboke ya bien te soki mboke bongi batu ba senga su ba koyande opesa bino il faut beba etani mboke etambola nango OK yango moni batu na bazo senga c'est pourquoi na biso que na église primitive qui bobola ezaki na kati église zo mona ki bobola nzamba biso bango eza na batu ba na kati ba na ba villa bobenga bango bateka ngo ba na mbongo ba no pesa munna mutu selon bible ba pesa munna mutu selon besoin na ye dans la carte église ceux qui ba riche baza bakoki ko kabola pe bozwi na bango na bandeko na bango musu mais oui bon bozwi ngo ba pesa posa na ngo nini donc pendant que ça nango batu ba souffrir OK na ba église na bango au monde ezalaka te kitunga mabonzi ya mawe ezalaka te oye wana indigent ba biso ke mbongo ezate mais mbongo ezate chaque dimanche bosa ba kilt mbongo ba tsaka ba bola bopesa ngo nani
Trop bien rendé. C'est très important. Les lots, au moins, dans l'église, les millionnaires, mais ils ont des mamans, des jeunes oyo. On peut-être si ka kufanda et si ka kulala. Donc geste humanitaire wana na kati ya église faisait la carte. Déjà wana ils kufanda. Alors on le quitte. Aujourd'hui, tous na ba pasteur oyo comme copier les lots mingi extérieur, dadi, sugar daddy, nenge balobara wana. Comme copier mingi extérieur. Alors pasteur on peut y a extérieur tout le monde à États-Unis kuna pasteur qui accepte que bon droga kinga yango beta na koyi na marambo. Donc tout le baki pasteur na biso pe ba comme atina niveau ya ko tricher bato wana oyo ba osala ba pratique wana. Dona makambo oyo ebandi epai na biso te na Congo ebandi pe na États-Unis te. So tangi na Bible histoire ya Sodome na Gomorre. OK. Tango to benga la sodomie. La sodomie ezaki ndenge nini? Ezaki to benga deux fois. Ezaki officialisé na mboka wana ba monaka ba ange ko ba chéri na bango ba ye. OK. Parce que ba monaki bato sika. Pourtant ba na ndako a l'autre babi tomoni ba chéri mo ba koti ya danger. Bimisa bango poto travailler bango. OK. Ndelo tabite na bana nga ba vierge baza awa ya basi. Bozo ata bango. Bosa biza ata na bango babi biso ka to linka mibali kaka tomoni baba bogar talaka ba kitoko ba ange. Très bien. Donc bandande wana bato mokili ba moni ba ange ba comme na posa kaka ba yeba na ba ange wana. Tandis que ba ange ba batu. Ba ki même sexe na bango. Ba kase ba batu. Ezaki nzambeti. OK. Na ba ange. Ba beta bango mbuloko mulili ba bima kidiba. Ta ba sala diso taka kidiba ba bimi ba mona bango te. Ne ba bimboko penza ko vivre te. Boluka ne moto kita na mboka oti. C'est pourquoi biso to lelaka. Ah tu sais que mboko ebongate. Na mama ndeto suye mboka boye. Parce que Sodome na Gomorre kufaki wana kutu ezaki nzalate mais nzambe na tumbaki mboka wana pour lelo abiki ya tumba sumboka ta pesa alliance na abiki na moni ke mutu aka mabe na bo masumo kilipo na mutu te mais so ezaki tango nzamba ndo kitsakanda papa to kufa. Imaginez-vous un pasteur est corrompu. Yo mutu te ya bato bebi siko sora bato ezani o ya koloba na bango basala siko nini Mbongo yo. Le pouvoir de l'argent. Mbongo yo. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Alika ye. C'est pourquoi biloko wana so moni ona mutu moroboye. Kabo wana mutu wana. Égoïste. Dona. So moni mutu wana za linga ka ye kabo wana ye. Très bien. Ami de l'argent. Mutu wana za le kosoka ya mbongo. Ako bomo likola mbongo. Très bien. Irreligieux. Mutu alima manzambe te. OK. Oh bino bo sambe la mingi pa bino bo son famille ça va passer makamuka zo bakake do o moke muto yena nzambe papa so isko nzambe te soki nzambe te ngoza la nani intempérant cruel rebelle à leurs parents OK ko tala pena muninga na yo okutia ofinga tatane na mama na ye yo mutane ngozane kata mama oto mona lelo ba jeune fille na ba jeune garçon na ba réseaux sociaux bazo finga ba tata batu na ba mama batu wala na ba âge ya ba tata na bango imaginez-vous na mama na bango imaginez-vous na tanga kaizaki papa muninga za papa na nga za papa na ngai donc okende bo kutena papa ba trésor zonga ozongi pe sans discussion apesi pe mama no rapport na mona ki mwana o trésor abaza okende bo na zongisa ki lelo zongisa to zonga atu na papa na nini na na combien na yo papa e ozong sa na combien na yo papa ni yango tisanga na kende na ngai na utile pa biso ba moninga na bimi éducation de base ezali susu te etanga mapesu pe na classe te civisme kufa. Alors on déquita moi na uta kela so tala bina makambo sala bitu bana classe biso moi na classe ko bunda kuluna chaque jour na nini na boadi moi na classe bunda kuluna de lundi au vendredi et ça na quartier moi kuna bazo bengango promobat de lundi au vendredi na promobat bana école moi ils a deux écoles les ali pembeni donc ceux qui ba bimi tour à midi ba mi tour à midi babandi bitumba na prince ti ba 19h faut masase beta pour ba kabona avec les uniformes dona lelo na baté iste kufa mushetu vile kufa na tango biso tozo kola batu bazako teleme la politique ezaki ba étudiant très bien Mouchetou vile donc ce que mouchetou telemi voilà tu dis que bakanga likalungu tout bakanga sou likalungu te so bakenda sou te so ki ste kufa na ebati bakanga ki kalungu o mbongo moko bimi na mboka ke photo li yango te so ti sekedi ya papa lobby
mutu à soutenir les étudiants. Les lobes étudiants baza souster. Pas comment faible. Les lobes étudiants baza souster. Et la personne mote na ba mouché tout men ni ancien mouché tout men ni c'est moura à l'époque. Ah! Tabaka mutu ebebi na balle ezaki pe na balle pe na soke pe na vita imana. OK na moni lelo image mutu mo vita ba vita boy. Vita. Ba mo sanze mo na suka tokolemba te to atato poli papa et comme ba théâtre to mo sala. Donc c'est tellement très compliqué. Fini, mais on quitte est-ce que nzam tango yebisinga que ceux qui na moni mutu mo boto sala kana ye aza mis de l'argent ma moni so no pesi exemple na kabwana na est-ce que nzamba lobaki na biso to kabwana na batu. Kasinzamba on a besoin de l'obanzamba de Timothée chapitre 3. Voilà. Habit de même jambre et jambres. Ba s'opposa qui na vérité. Après si exemple à bateau ba sa makamana bengi bango jambre na jambres. Bateau tout ba comme ba deux fois. Bateau tout ba lingi bonzambete. Bateau tout ba lingi bakama mulili a comparer bango na jambre na jambres. Jambre na jambres baza banani. Bateau autant Moïse a bi ke nzamba lobi peuple de Dieu babima. A comme la tago ça et la bango. Moïse a bois qui était comme nyoka. Jambre na jambres batembe bisi pharaon eza nyoka lukuté ba magie. Biso peut to to bois qui peut nzete monsieur comme ba nyoka. Ba s'opposer na vérité. Peuple de Dieu a pensé la nzambe. Abi faut ba kene ko adorer na montagne. Israël aloba ke lo moabi na tanga bomba abi to yembela nzambe nzembote. Na bombu na bango babe to kumisa nzambe te. Il faut tobima, c'est pourquoi ta babima qui Miriam abeta ki lindanda. Dawidi ya embela ki nzambe na lindanda o. Miriam ya beta ki mbonda na désert o. Toma lokofwe. Prince mongali ya yembeli masia. Batuana tambour, webi biso to sambela na missionnaire. Ezaki to sa am suman zanzamo to tseba bouchon. Ta to pat. Dawidi sko abeti lindanda. Yo lelo bango nga flamme kapaya. Toujours kisi. Et comme il faut mettre l'inda na bien faut simba kisi. Mais n'est-ce pas que nzambe yeso akufa pona batu mabe. Non, c'est ça ce que je dis. Makamuna ça que ça contexte. Pourtant dans le baga rende zo ki ma contexte. Nzambe akufa ki pona bato masumu. Voilà. Babongo la mitema. Balongo ba deux fois batika sodomi. Bakoma kosalela nzambe babundala balongola mabe basala malamu mais soki ozo kozaka kati na Christu ozo demeurer dans le péché ayaki pona bongoti. OK. C'est pourquoi na ko continuer on nzembo deux fois et lingola la place mo lokwa yo beni en place na mbiango je n'ai tant lo saba bien mutali foko je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste les mêmes. Quelque chose doit se passer. T'as la moutouna yemba Jésus le quoi moutou. N'a on a l'ingate mouta simba li foro du ciel. Bokolobanyo so bo matabo kita. Je m'en fous. Parce que quand j'ai soutenu la vérité, les mensonges ma bé, bo sepe la qui. Maintenant comment soutenir vérité ma la bolingité. Ayembinze monine. Je n'ai jamais vu un homme qui passait près de la croix et restait les mêmes. Token la croix. Miyibi bazaki mi balé na katikati Jésus-Christ. Tala moko. Incrédule. Mutu mabe. Critique. Yo. Sako za mutu ma atoba ne soki. Mais Jésus a teyaki. Jambre na jambres. Oko pèse comme l'on a vu ça. Bien. Abi soki oza mosali nzam. Abi soki. Mais amona Jésus na zoteya. Amona Jésus na ça va miracle. Dans le bana imprécision. Oui, soki yango ko ta ko linga te muta dutaka na ovana yi. A douter na. O c'est don appel journaliste. Soki. Oh. Soza mo mbaleka, amona nga mo mbale. Aba soza mo mbaleka. Alinga pe na quel leka. Non leka te. Même c'est na mo mbate. Merci au gars. Dans leka na ngate. Soko za mo na nzambe. O ki question na mutetiza ngo serpent. Soko za mo na nzambe, sauter kweya. Et comment la mikanda bako yamba yo makolone ko nyata mabelete bise ba mekanza mbete ba mekanza mbete comment m'appelle na mikanda et comment m'appelle il est aussi écrit et loko le zangi ba nzambe et comment m'appelle bakanga mika et comment c'est pourquoi ozongi singo bike mais monité et comment que yeso yaki pona batu ya mabe et comment m'appelle mutu mabe fa bongo la motema
akoza ka pembe la Jésus te atika ndengwana tomoni muyibi na bani ko tato la vérité akoti ba principe o ba apôtre bazaki na ngote dimension ya prédication muyiba te ya ba yekoli ba bien ngote yokelo ka liboso abi muninga ngana to miyibi avouer ki muyibi na ye niveau les niveau ba docteur de la parole abi muninga ngai na yo to za ba miyibi. Mais il y a Mouyibité. Andimi qui est Mouyibité. Mais combien va finir Jésus? Combien va soit Bible va se l'on la diamba, mais la diamba. Combien va finir? Mboko zo bongate. Jésus va finir que mi colonioso. Ah bon ça mbokango. Oh ba tu va sambela, même mboko e bongate. Jésus ngo bondima ke na mbokango. Bo finir que mi colonioso. Abi muninga. Biso no to ba miyibi mais yeto moni ya Mouyibité. To mona kenda te kama kamna ye sama kamna ye. Apart binini. Yesu mokoloko zonga. Na avec confirmation que Yesu akozonga. Ba ye ko ko so aseku ba boya. Aseku wa. Mais mi connais ça bon que na ko quoi. Mais muyibi na yoka ko quoi wapi? Ayoka résurrection wapi? Alors bana muninga abina Yesu après ko se muninga abina Yesu. Yesu mokoloko zonga kanisa ngai souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi Jésus. Quand tu appelles Alifoko, maman n'a Alifoko, maman pour l'Alifoko, papa. Bon, on quitte si je comprends bien. Et comment la Bible et qu'on la contredit na et comment ma paix. Et ça contredit Jésus-Christ Nzambe na biso a utilisé la Bible le la conjugaison. OK. Et ça qui na et début, puis ça qui na évolution. La parole de Dieu a marché, c'est pourquoi Branham va la nuit de gloire avance et ça tika monte tambolaka. Na bandelier moi sali mokili adana f baboti la bandeko la bandeko. Et comme la tamo yabi bobota sou bandeko na ndeko te. Et comme inceste. C'était lui-même. OK. Bato akarabaza ko lingana tama saki mokili ne bande. Et c'est que adana f deux personnes. Deux personnes. Avec un objectif, à peupler Moukili. Tant qu'on atteint l'objectif, ça va, comme ce que est na moni ba noir, na moni ba bon, ça va à partir à l'élo. Moutako ko lingande qu'on a été. Donc et avancer. Avancer. Atikalika place marote et atambolaka. Atambolaka. Si vous avez avancé, c'est pourquoi ce jour-là, nous avons dit que nous avons baxé les bisous moussouni na meni, les bisous biloko kolia pesindunda, ayena moussouni, oye sanzambe oyena moussouni ndenini. Et ça la Bible. Tant a coûté la mosala nzambe, atindi corbeau, a même la mosala nzambe biloko, mosala nzambe bikazani ma impur, abi na kolia taza impur, abi ngai ona bengi pur, yozo bengi impur. Impur. Très bien. Nebolanga, tolanda témoignage à Nzambe, tolanda témoignage à Batouté. C'est pourquoi Kobanga Batouté banga Nzambe. Oh Nzamba lobi pono ata batu balobi. Ata batu balobi baza loko moko te parce que basondaka cœur te, basondaka rien te. C'est pourquoi muto ayebake muto za loko Nzambe fona kangamane parce que na kozwa biloko awa. Batu ebele batikalika na bakamboka o ekomama pe. Yezo baki ekomama pe. Ke moto akobika abi comme ça libango lipa. Voilà. Comme ça libango lipa. Oli ozana nzabi moto akobika kaka na lipa te akobika pe na liloba nani ya Nzambe. Te biloko na mibali. Très bien. Yoka sine tolia kaka biloko tolia ba mapa on te bikisa biso. Jamais. Sans parole de Dieu. Na be preuve na makamlo so la biso toko kobika. C'est pourquoi ma bato na kene église na kene kolia lilo. Na ke kolia liloba parce que liloba pe kolisaka mutu. Makambo tokuta mpena ba vie pe kolisaka pe mutu virtuellement bien sûr. Oui, net maso totoka awa. Neto baye moi ba émission mona tita pena mo musalo to ça to kufa misoka babola ka teto c'est ça la calme. Nzambas Dieu existe. Natal histoire ya Cristiano Ronaldo. Baye ba ba pauvre. Maman ni papa ni kutu. Frère Branham. Atanga ekututé. Jésus-Christ a balola humanité atanga te. Sur le son na vandi ke na tangi te na bi na lokwa na tanga na ngate seke na kobonga na ngate Pasteur John Challenger abi atanga ta bi bolukele mama babi kité tu vois je suis tout ça bolukele kana challenge et tombola mema et sala boye to pe se liké na bato mais lelo église to comme ko kende ba pasteur ngo bango ba comme bato deux fois pour na ko soka vie pressé batambo na mituka ya on abi Yesu azaki bien ayekota mwali likolo mpunda po ba jipo eza na mboka o papa so okoti yango okibo santu mususu ogolongola ngo na mutu na yo. Voilà, Randekita, merci beaucoup, nous allons avancer. Alors, merci beaucoup à la réalisation de
Papa Titan, merci à Jordan Panzou, merci Lissou Soupé, Nabatbola, nous allons suivre cette vidéo. Tomoni, notre sœur, couple, il y a Negonabisu à Mobali Kevin, Baké rendre visite na culte, il y a pasteur Mike Kalambay après Makambounio so ekomela ki Marie Antumba, et on a vite compris que notre sœur, par rapport à l'étiquette, par rapport à Makambo to bambela qui est ma finga tout on ose croire que Ndegonabiso a changé Makambo finga est aussi là. On va suivre cette vidéo et puis on se retrouve juste après. Tout premier dimanche après sa libération, elle vient rendre grâce à Dieu parmi nous. J'aimerais que nous l'accueillions. Aidez-moi à accueillir notre sœur Marie Antumba alors qu'elle se tient debout. À la même occasion avec son fiancé Kevin, tiens-toi aussi debout. Tu es très bien habillé, Kevin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Maria et Kevin? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Maria, il y a certaines personnes qui disent, je ne te vois pas. Est-ce qu'on peut venir tous les deux? Venez, 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 voilà. Voilà. On peut bien vous voir maintenant. Acclamons le Seigneur pour eux. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je suis très heureux de votre présence parmi nous. Maria, j'ai toujours cru que tu as une grande destinée. Et les combats que tu rencontres et ceux par quoi tu passes, prends ça comme le langage de Dieu. Ce n'est que la voie par laquelle le Seigneur est en train de t'amener dans ta destinée. J'aimerais un petit conseil, c'est que tu devrais élargir ta vision des choses. Les Joseph ne sont pas seulement les Joseph de la famille, mais les Joseph sont pour les nations, au pluriel. Que Dieu te bénisse. Mais pendant que je te parle, Maria, pendant que je te parle, j'ai en moi une conviction. On aura à parler. Aujourd'hui, c'était par surprise. Je sens le Seigneur déposer en moi une charge de vraiment t'accompagner. Nous parlerons. C'est vrai que tout le monde ne va pas t'acclamer, hein, ça c'est sûr. C'est que les pasteurs Mike, que je suis ici, pour certains, je suis un charlatan. Il y a peu de temps, j'étais Mike Tyson pour certains. C'est comme cela, tu vois. Le monde est comme ça. Et derrière tout ça là, ça fait la beauté de la vie. Il faut toujours positiver les choses. Mais la charge que le Seigneur dépose dans mon cœur, c'est de t'accompagner dans le sens de faire la paix avec certaines personnes. Faire la paix avec certaines personnes. Je me porte garant. Surtout pour ceux qui sont des serviteurs de Dieu. Tu as une longue vie, une longue carrière. Je prie que le Seigneur te donne la sagesse de vraiment faire profil bas. Surtout pour ceux qui est des serviteurs de Dieu. Les Congolais, il y en a qui t'aiment, mais dis-toi qu'il y en a d'autres qui vont te jeter le pot de banane sur ton chemin. Courage, que Dieu te bénisse. Prépare-toi pour la saison de la louange. Merci Kevin, merci de reprendre place. Soyez bénis, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes de retour. On est quitte à nous venons de suivre le couple Kevin na mwasi naye na fiancé naye Maria na église ya pasteur Mike Kalambay oyo alobi lokola mosali na nzambe maloba ndenge azali komona kezali nyonso wana eza na nga élévation ya Marie Antumba nyonso ekomelié. Votre commentaire par rapport à cette vidéo? Bon, Nathalie yango mais naza na regret kaka. Regret? Na regret makasi. Na komona vidéo na moni des erreurs de Mike Kalambay. Quelles sont ces erreurs? Première erreur. Mike Kalambay aluki neka matalana, aluki kaka visibilité. Bamona ke Marie Antumba yaki na église na ye. C'est pourquoi ça les gestes. Ça la bato ko présenter na église, on a présenté bango te. Bato apesi ba témoignage wana ya makamuzamba seli bango, tomoni bango te. Tomoni kaka Marie Antumba a présenté bango. Mais toyebi makamu euti ko comme la Maria toyebi yango. Yango na lobi erreur wa sali première erreur na ezali ya présentation. Okay. Pourquoi présenter? A présenter mon point pour la matalana. C'est une première fois qu'il va s'embêter pas naï. Non, abi première dimanche. Ah, premier dimanche. Après avoir commis ma prison. Total la lecture bien makamba sali. Première dimanche, aye. Encore bien à bangotin. Abenga bon point. Pour te que Marie Antumba
après kokangama na ye akende ko rendre culte gloire na culte ya Mike Kalambai tomoni matalana ça va merci ya mibale deuxième erreur fallait appeler ça bango parole OK appeler ça Maria Ntumba micro aloba tonga toyeba yena lobeli na place ya Maria Ntumba je n'ai jamais vu un homme ce qui a les cas qui une église il faut tatola ke ba transformer nga awa et puis yemo Mike Kalambai mutawa ba ke ils ont une élévation. Ouais. Il parle comme prophète alors. Oui, il faut qu'il ne soit que nous senga batumsu ba pardon tout ça. Il y a quoi aider pardon mutasenga ngoye moko. Il n'y a plus l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Très bien. Kire akufa yezo aboma kire. Tanga kota kina na lietre aboma kire. Kira azalate loba culpabilité na yo moko asa loba kina liloba na ye soko sa lisumu osengi bolimbisi na kombo na Yesu bolimbisi efasame mabeno plutôt esefasame andimi bolimbisa masumu no donc Maria Ntumba tu as besoin to yoka ye moko confesser pas ekolo Yesu Masia soki ndenge ba présenter ka ba abandeko nanga na apesa témoignage na ngai ndenge pasteur Alexinga awa na utaki place à passe likolo ya mabena ngai moko parce que fingaki toyebika fingaki makambo elekaki na réseaux sociaux entre ye na Kabundi Walesa afingaki tomoni Kabundi Walesa na ba vidéo auto saelaki ye asengi albina batu nyonso o basaki mabe alimbisi bango parce que toyebisa ke yo mosala nzambe okoko kangisa mutu te soko kangisi mutu seko za mosala nzambe lokuta voilà yo moko sala masumu nzambe alimbisa kayo mutu akosa bino te ono yenda sala ye pasala masumu nzambe pasa nini alimbisa kayo yango soki nzambe alimbisaka yo na prière ya notre Père tolobaka biso basantu pardonne-nous aux offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés donc yo kolimbisa batu lokola yeba kolimbisaka yo et puis Jésus akenda plus loin oyo bayembela biso na Zaiko tuku sambo na sambo mbala sambo baye tuna Jésus soko liko limbisa moto essayez lo limbisa moto combien de fois baye ko baye ba Jésus mutu muso akya sali mabe azongi aye so asa donc 77 fois 7. Okoka. Batu basaka mamba nzambe baba na Congo to sambela. Bino ko sambela. So ba tele bino na mibeko yeje. Ça olimbisa batu nyonso 77 fois 7. Mutu moko. Olimbisa masumu 77 fois 7. O sala. Troisième fois que peut-être na boya. Obane wana komo sakana ngati. Donc yo mo sakana nga oyaki olobi oyesu donc komo singa zoba na yo osala kanga na limbisaka. Otika bilobela otolobaka bilobela likamwa nzambe ezaka pasi. Bato bokoko ya bakimbangu ta baloba makamna banga ya bayindo ya bakimbangu ono ndenge zawana Yesu aya ko bebisa évangile na biso c'est comme si Yesu soka kanga bato maboko soka sanindo biso to pona biso ya kimbangu tout ça tolingi na biso nzamba kimbangu Kimbangu asambela Yesu Kristo. So boye bakate azaki na missioni. Asambela Yesu. Botika ko bebisaka Kimbangu abatu, botanga ka komba Kimbangu abatu na makam na bino. Kimbangu azaki na église ya missioni. Ayebi Jésus asambela Jésus. Ayebi mibeko ya Yesu. Alors bino na mabena bino boko misalo kwa Kongo so bongate pona Yesu. Oh Yesu ango. Azala mibeko oya tsa po moto abunga, po moto atambola malamu. Kokota lola yango alobaki na biso tokota ngo par la grâce. Soki na makamba setsa yo kokango. 7 fois 7 fois 7 au salon. Mais rendez kita. Sur le lobby que au moni premièrement Rera Liboso zali matalana oyo pasteur Mike Kalambai ya salaki. Alors ce qui est matalana, c'est que toloba que Maria Ntumba azalaki abengamaki aya na église wana kenaki na église na volonté na été. Que babengaki nde aya mukola aya dimanche wana ya na église alors il était invité. Ba TikTok, ba pasteur onyo selo ko komo boma ba YouTube. Pour n'y akenda ki l'église monte na njile yebanite o izanga caméra pour na kende kuna te OK ba ibanga yo moni mo baba kizengi ba ibanga mba salati na minute apesa actualité na église ya Mike Kalambai mais yemde mutasala BBN baloba soki BBN que ce ko taka makamba ya pasteur Marcelo a BBN ye ko na Maria Ntumba. OK Est-ce que tango ya wana te ye ke tika BBN
Mais parce que pe na moment oyo marende ko sala ba vidéo belé so ala ki mondimi ya pasteur Mike Kalambai. Alinga sala ngote po za da mo Kristo. Alinga pe ko pekisa que non papa wale ça papa na yo tika makambo wana. Ye moko Mike Kalambai na présenter o bano kabele ba 3000 francs ba 5000 francs. O monika bundu wale c'était na vidéo alobi ke Mike Kalambai yo bozo mona oyo bakabundu wale sala nyonso bazaka ba matala na kaka. Pona nini? Biso pona ko mona Mike Kalambai. Prophétie à liboso otebi a frère Mike Kalambai muta pesa kengo zali Sony Kafuta Rockman abimisi abi frère oyo na sakoli pona ye akoma mutu les images sont là Sony Kafuta eza kabundu ale sate. Merci beaucoup Ronekita. Je pense mon frère toyebi na justice a mokili oyo mutu ake samba ne pas au PJ na mutu ake auditorat bazande monte. Ouais. Le prédicateur va passer na auditorat ya on abi botika côté ya biso au monde a présenté Maria Tumbati mukoni a présenté biso Thomas Lokofe siko que ti bo mona nga boye Marie Misama kufa mwana la sabine zate parce que ida nga mingi metango ngala baneko yemba Dawidi ya kinzambela ba kriwa na bwaka oya bwaka na pa ya na album Afrique Mike Kalambai wana et ya nani ya Thomas Lokofe wana osomoni na kilti na présenté biso Thomas Lokofe Moïse Mbi ekutu na ebite so ba mona na Thomas Lokofe auto lekaleka ba émission wat vu à Thomas Lokofe osomona ngo ezali avancer lokola bana wana ndenge bango ba komi le ba pesi tala l'ascenseur ezate mon frère tolo banaka vérité nzambe na likolo zomona na ebisa ko na début église primitive nzambe alingete ba indigent bazala babola bazala bato pasi bazala oso comprendre c'est que le lope biso soki to zui il faut to lakisa ba exemple moko ya malamu pona ko lakisa que ngane na Congo mais za na mutu moko molai aza papa na ngai parce que nga na sali deux théâtres na saki théâtre classique na sali pe théâtre populaire na théâtre classique muta formé ngeza molai mais na théâtre populaire muta formé zali René Molinga Kimbanti ke papa lobe bisika baza bango mbale sika baza babaka mwana ufa ke apoto basaka ke fort non mwana ufa yakaka parce que za soda so bunda makasi to so mona ndinga zo souci na bango leo so na komi moto na peta ko sur la baredi ne bazora papa wemba babi oh nyos tout ça c'est lui dans la reconnaissance oui tout ça qui to côté vivre la musique bana mike to nyango na biso ke na beto li sur la kula mambo ya niakos to eba kula mambo te mais tant to ka nzem moko nostalgie personnelle kula mambo oh tout une kula mambo na babi oh yende mutalakisa niakos ko yiba ensemble nabino après nous allons nous retrouver après pour dire Nini Lobami la vidéo oyo. On y va. La musique sacrée n'a pas comme vocation d'être une musique commerciale. C'est par l'évolution de choses qu'aujourd'hui, la musique chrétienne fait entrer de l'argent. Mais quand nous voyons son origine, on nous a parlé des Lévites qui étaient pris en charge par Dieu. Donc, à part le fait que ça peut nous nourrir, mais elle n'a pas une vocation commerciale. Et quand nous nous mettons en avant-plan l'aspect commercial, nous détruisons tout. L'aspect commercial amène au marketing. Ainsi, je dois faire beaucoup de marketing pour satisfaire les clients. Et en allant dans cet angle-là, si je ne fais pas attention, je risque de commencer à faire les choses qui plaisent aux hommes, mais pas à Dieu. Il faut faire danser les gens. Et si nous continuons comme ça, nous aurons des danseuses comme les danseuses du monde. Parce que les clients doivent être satisfaits. Que Dieu nous aide à vivre par sa grâce, mais à ne pas tomber dans la cupidité. Nous venons de suivre le pasteur Franck Moulage. Est-ce normal? Il y a un pasteur, pasteur Henri Papa. Henri Papa. Il y a Tiganega Moyembi. Moyembi kaka. Il y a Imba kaka. Imba kaka. En église. Mazoteya non? Tu as une église. Bon, on a évité ça comment oteya. Azoteya neka peut-être pour assembler la résurrection peut-être à te neka pour en tant que prédicateur mais pasteur on a évité ça dans l'église tout ça. Trop bien. Et selon cette vidéo, est-ce normal que musique ya Nzambe était kama ou bien musicien chrétien ateka musique ya Nzambe Ronekita? C'est normal ou pas? C'est normal. Mais la vidéo nous dit que ce n'est pas normal. Donc, ce que tu lobby, tu l'as et sika
nini wane uta esika musique ya nzambe uta normalement ekoteka mate mutazolo bana biso azali moyembi azali mosali na nzambe ekoteka mate misi akoteka musique ya nzambe te musique ya nzambe ekoteka mate na mokili bon Dona Konde bango nyonso bakomoteya yango wana ke likama bayebisa biso botikela kwanga bateke basala kwanga lelo koma na kisasa mutu nyonso osala bakwanga tokomi kolia bakwanga mosu mwindo elongi mabe toyeba te tozolia nini oyo boye bakwanga moto bando kolia bakongo bando outa mboka balia yango na nguba boye ezalaka mokeba molai ezalaka susu te kitoko ekemba sikoso odayango na nguba mokili ebebi kitoko makasi mokili ebebi soki ozwi kwanga euti na bateke kuna na plateau de bateke kwanga pembe voilà lelo kwanga bateke ya bateke komi mundu mpo na nini azali muteke talinga sala kwanga botika bateke bateka kwanga botika mateya na bato bateyaka bateya problème ezani mon frère c'est quoi le problème le problème c'est quoi baza koteya mabe parce que makambo ebele eza na bible ezali na ba contexte oyo ezalelaki po oya ko revenir bato yango moni voici le mabike akobengana bato balati ba bague akobengana bato ba pantalon église à comprendre le mona 21e siècle tango mokile komi moderniser à comprendre te lo ni na linga lo bana biso lelo po ba babi ni lo banzambe ko changer te ko tikala ka ndenge wana bo soki lo banzambe ko changer te bo koti ba kiti ya plastique na église poani OK église bana na ba maison de bato bo ke ça na banda kwa bato ya on a besoin ba mise en jour très il faut ba mise en jour nene ko sela on likamba lo bi zanini il fallait outa na biso quelque part pour même biso quelque part ya tiki biso place wana yango malobo scandaliser bato OK mais na ko yebisa bato langage wa linga loba a expliquer ngo bien te a loba ngo na likukuma donc ndaza wana aza Moïse atei na likukuma faut Aaron a ko interpréter ngandi Aaron très bien tokei ba levite ya zolo ba na kati ya bible bazaki na part ya héritage nzamba yebisaki bango bako vivre na musala ya nzambe ba sacrificateur ba neko dépendre na musala ya nzambe omoni lelo so ba pasteur ba zui penza vraie version ya sacrifice na bango ndenge bible loba bako na ba chambre froide OK pour niveau masumo zo sama na mboko na ba deux fois ba koteli biso awa so ba ya dimanche na ba sacrifice na bango mais pasteur a besoin na 7 ngombe par jour papa masuma batu oui ezaki na ba part so ba bomi nyama za na ba partie oyo sacrificateur a kozwa pour ya olier la wana ne babi celui qui travaille l'hôtel mange hôtel nini hôtel même ligne OK eza etumbelo cher na bango wana donc eza yango nde ba olobela mutasala ka wana bilei nezaki wana alors problème neza nini église lelo eza na ka ndemo so ke na catholique OK kuta ba yemba banzemboti est-ce yo sombi yango non mais soki alobi ndenge wana bango nyonso musique na bango bakoma su na succès baza nango te lelo oyo ememi bango na dérapage parce que tokotaki na copie ya mokili musique ya nzambe bato bando betango balutumba bon bafrère bando osala baalbum tozonga bando oyemba na église to bando oyemba na bastudio bando oyemba na baéglise bakoma bapaster ezalaki bongo te au commencement ezalaki ndenge wana te so tanga komona ba lekamba vente lekamba vente yé tango studio ekomi il faut bokota studio il faut foot ingénieur bokene na ndiayi babimisa ba album ba cassette basala ba CD tout ça lelo comme ba chaîne na YouTube il faut gérer ba chaîne na YouTube c'est de là que mbongo ekoti yango bango ba pasteur yé paté yango baloba ke évangélisation évangile est gratuit mais évangélisation est cher pour nini il faut to louer riban titan oyebi na kala ezaki na ba terrain au moins na terrain 5 à 5 ce que évangéliste moko ayé azu ake louer vidéo projecteur avant ko projeter film à Jésus baso expliquer on la lingala ba maman bazo lela to bêtise ba bazo lela ezaka lelo makamane za souster soko tie nino micro projecteur na terrain ozayo mokuna bato bakoyela na bata diamba bato bazala wana. Très bien. Ba TV ça ba ndako tona ba place ba. Est-ce que mutu ça donc était la film Jésus kuna e ba ndinde nini. Celle bato ba lingi ba via ba bar bato ba kuti de ba zala wana ba vandi ba tana ba e bongo la pe bango pété. Ba vandi ba ta film musu ba Jésus pe a film le couta. Aleka ta le ba ke ba tiko ta ba photo na bandako na bango ya zane Jésus te et comment ba polémique musu. Mais tant biso to ba ta la film na bato ba zo lela. Ba ka so niye yezo solo ba zo beta. Donc, à même si on a débat, soki to bito zonga wana,
que faut bateka yango te po toyebi frère Patrice ayembango liloba nzambe yaki ofele o kasi lelo ekoma ya koteka oyebi problème pasteur mukuna zwaka te soka bengisi mission pe sa caché ya $1000 po ya koyemba abina ko bengisa bino ata mukolo mota sala ba campagne yemoko sans mission ya kombo po la ni yoka mission papa ngana oyo yemba mena na problème te bana oyo kaka tala bana oyo et puis ben instrument ba somi ba instrument ba komo ko sa ba komo ko ba stratégie nyonso po kaka mbongo ebima atu be abi bon ngana wana ngo fele ko beta mais ba instrument kaka ndefo tala ba instrument baka donc on a besoin $1000 pour na bana ba transport na bango aller et tout ça on comprend parce que bana wana pe ba komo ko accompagner bango mwana na osikoyo ayembaka à qu'est-ce qu'au concert frère Patrice au monde ba betinet na stade de Martyrs azong ba PC le roté rondimango non impossible na tango wana église e bana ko charge ya ba lévite est-ce que na ba église ba futa bandimi ba futa ba yembi ba futa ba ngote frère to sela nzambe Daniel Emmanuel frère to ko kana musala nzambe ba futa biso donc normalement na kati église ba maman ba kombola ka ba bongisa ba kit ba frère oyo ba sala ba protocole na ba sœur mususu ba sala misa na église normalement ba sengeli ko futama ce qui est à musala parce que l'église zo kanga batu banda lundi ti lundi bon bato sambela mingi ko sambela chaque jour donc c'est que baso occupé lundi oui malgré ça la RM suba ya 17h heure boy il faut quand même bazala rémunérer banglophone basala ngo il faut ko foot comité so foot esko azamu tanzambe te ezali po azala malamu donc bango ba komi contre nzambe bongo beke sacrificateur celui qui travaille l'hôtel mange l'hôtel mange neni nous avons beau mwana yo yango ba kongo baloba mambo manzambi ngolome na yaya c'est-à-dire yo no tani ba classe na yo ozali peut-être ingénieur ou bien des journaliste olobi nzamba bengi ngatanga bengi yo wana bureau te wa pe na lupango te il faut que zo lupango batu okende ko louer batielo msu $100 ou bandu futaka $100 bandimisko bandi ko yemba Yesu azali pendant kazanete batu ba leka ba mona yo mo kaka ba Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa na biso wapiye yo mo kozawana Yesu azali awa maintenant c'est que parce que Jésus a dit l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ce que tu fais là, c'est en esprit. Donc Yesu azala molimo, bata molimo ne fois mona kazana po baya. Ba lelo mingi, ba tutu ba kepa Satan. Ba comme bata deux fois. Ce qu'on pense parce que bata mono suka de bandimi moboy et puis souvent so font l'église bata ba ka liboso za bandoki. Na son expérience église. On va continuer le biso bikoro liboso ba oya. Dans ce fond l'église, la plupart rabwaka ki filé, azwaki nini, azwi bikoro, abenda bo bamba gorodo, batu mabe. Mais tant que Jésus quoi yaki, yabi se boaka. Nda yoko zo sko ba vrai poisson. Mais Rondekita, vous ne trouvez pas que vous avez peut-être na presque na idée moko parce que na koyoka vidéo oyo le frère a dit alobi au commencement avec la parole de Dieu na banzie mwanzam au commencement et bandaki côté kamate vu l'évolution de la chose n'est comme côté kama non et te kama kité liboso pour ba o basaki on liboso basaki na foi ya buzoba pour église ya homo bande côté kate pour l'œuvre se faisait dans l'église et les lévites étaient payés dans les choses comprendre musique bande beta te na studio bazu bande basali CDT et ça ko beta na kata église donc voilà vous ko beta ma ko ba concert na kata na église na kata église te temple ndenge zaki ba lévite bazaki wana ba yebi ke ba yembaka bazana ba sinagogue bazana ndenge wana o sa ba kilisi na bango banze bande ko yembama alors bazaki ko dépendre na église parce que tango biso to landi lutumba to bi ba biso to koma lokwa lutumba po ba lutumba nde bato bande banze manzambe Motena bolenge ba ngomne bato ndoko ta musique ezaki na face na biso so ba ba yo nzambe ba biso beto landa bango ali balandi ba ba comme ça so ta ba comme ça là bato ba ndanga ba frère Patrice akozwa radio moko boya X base akoti micro na santé abandi ko beta atema bande ne wana après sali ba copie c'est là ba bande ngo ezaki na cherté asali ba copie abandi ko kabela bato église abandi ko kabela bango mais ce que tant mon église a cassé mon tanaza si je m'oba producteur moi ziongo abi bon rekoko ma commerce a dupliquer moi beltan a teki yango esimbi ay ko benga misent bon ba luka ngona Irlande ba luka ngona Londres voilà siko mais comme ma cop parlar siko kota studio sala boye so que quoi linga ba na kota te
na kota te na saka babana kaka mais bakenda studio te ya kota studio ndepete pe batela raté ale muloto alongaki pa ale muloto poni ale muloto to yebaki mo santo na ba mission nyonso to bane ko tsa numéro 1 ale muloto à part bato message pour mutaza mukonzi na bango nyonso ali foko yobi liste na nga li foko après bango nyonso ba yolanda na se à part li foko la liste na yo mais ça parole d'évangile te eza liste ba bongo ko ça la liste za mambe évangile mon frère eza liste ba nyonso te ba ko considérer yango na ko yango musique eza na fanatisme mais la ça ko loko moko tala grandeur ya frère Patrice parce que mutalaki ça ye mutabimi ça ye awza ndenge nini pour abima na nzembo Seigneur oyebit Marie Missama abima na nzembo Seigneur ça nzembo li foko du ciel très bien frère Patrice abima na nzembo li foko du ciel donc yaza bikolo na bango ils ma matembi ça na lobi ça n'engage que rendre ça n'engage que moi et tous les Congolais au bayebi vérité alors papa Alain est-ce ba koka ko kabwana na Frank Moulaja poto yebi wenge kabona pona nini mbongo oh ya lingaki wera de kolia biso mbongo wera mutema tout ça to yebi yango be bato bakabona kama mbongo na mwasi alors siko bakabonela nini parce que ba on kota studio ba ndeko kene ba voyage ba ndeko beta likama mbongo ezali kuna na kati voilà yo so sali yango déjà pour so no musique liboso de na mbongo te liboso musique ya Congo to parce que bandaka ndenge ya so ningo kata likama kata ngo na ebandeli e bandaka ndenge nini bango ba ndeko sala ba band ya ofele bakabolaka ok siko mutatine bango azate bango mo bazali na connaissance ya bien te tangu siko bamoni ke ba misa mukili bakomi ko sala ba succès bakomi ko voyager bango balandi copie ba copie ki bango c'est pourquoi moni lelo siko na minito na yebiso siko ba sebe no bakomo beta oyo ba copie to ba copie te wala su ba copie te après ba bono musique na bezaki na sebente sebe no frappe beta frère Patrice abeta frappe koleka wera Patrice abeta frappe koleka wera omona ngo siko musique so tanga bandi yango wana liboso bande sebente anobaka non na beti sebente za louange or tu es obligé de louange na adoration ezali moto azotalisa louange ezali kotalisa nzambe ko louer ba ofe na ye makambo asali adoration ezali eloko nini tozo ko adorer eza makambo sebente makambo vitesse te tu ebi ke louange ezali nini adoration ezali nini mais ya bina beti sebente mais beti louange zaka ko louer nzambe na ba bienfait na oya sali adoration ezali ko kita na profondeur ya côté eza rythme te muté ezokabola louange na adoration. Adorons l'Éternel, comme ça Yahweh. Louez l'Éternel, adorez-y. Mais yokna na yesu ki font moulage ba kabona mama mbongo. Ya longwa na ye kaka, est-ce que ya ko la longwa ye moko? Longwa na ye kaka. Anatuna longwa ye moko. Longwa ne ga ye moko. Akena bande ko na ya kena Henri Papa, akena de Paul moulage ba longwa ko makamusu bolinga ko voila ngote. Bolinga ko ba makoma kutu ba kabwana. Famille moko ba makoma ba lelo makoma sila pona nini? Leki na banga zonga na musique ya mukili to banga pe to batia zonga na musique ya mukili te orchestre kufa leader akenda na yoki sango masia bakabwana tout lo baso bakabwana mutu soku to comprendre baba yoka bango mo ba pasteur papa tozo kabwana nzambe kutuna satan bakabwana ko kabone banana lola yoka subasma ko kabone banana lola na lola bakabwana kite satan zakana biloko na nzambe te ke batie bango ba te Satan zali ekelamu na nzambe ekelamu atombokeli mokeli bolo bango bongo donc moi na se rebeller rébellion et on a vu sachez que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent rebelles à leurs parents Satan zali rebelle et pas nzambe. Je pense que nous devons terminer par ici parce que Satan nous le savons tous comment qui rebelle et pas nzambe. Je crois que vous avez compris ce message. On a essayé un peu d'illustrer toute le vidéo, vous allez que ça l'actualité pour copier cette explication selon la parole de Dieu. Et nous donnons juste un dernier mot na analyse par rapport à tout ce qu'on a eu à dire sur Moko en 2-3 secondes. Qu'est-ce que tu peux dire pour clôturer tout ce que nous venons de dire? O ezaka koloba dona ko desali ke bato bolanda biso pona bozoka boyebi. Bolanda biso na idée bazo boyebi ya mokili to yani. Boyebi ya mokili na nzambe ezalaka te. Pona landa ke misomo boye katevel boyebi ya mokili église. Non, mokili na salango. Au monta bolba mokili mingi bolinga kotalisa nzambe ke on dirait asala mabe ndenga asala mokili. To mokili za mabe. Alobi na liloba ne boye.
n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? L'objectif ya Nzambe zaki asala ki monde pour muto vanda te. OK. Asala ki nde jardin pour muto vanda na jardin. Biso to bibi na jardin to ko vanda na mokili. Yango to mona ngoma. Yanga bi bon linga mokili. Teza ko yoke vanda sa mai. Ese Nzambe asaki muto vanda sa mai. To ba mbisi bato vanda na mai. Siko mai eza mabete. Mai eza malamu pour ba mbisi bazala kuna. Mais il y a des gens qui ne font très bien. Il y a un qui n'aimait point le monde. Le monde, ce que tu caractérises, parce que le diable est descendu. Parce qu'au moment où nous avons Mokili, le diable n'était pas dans la Mokili. Le diable était l'icolo. Voilà. Tant que tu vas faire ça, malheur à la terre. Voilà malheur à la terre, babi, tant qu'on a évolution, tant qu'on apocalypse à mon ezali, na tant qu'on souka. Nabi malheur à la terre parce que le diable est descendu, na colère, bakanga qui est tiki, a quitté ce qu'on la dernière vengeance. Très bien. Pasteur, parce que bakoté, il va bien te, bato tanga Bible. N'y'a na tout na mutu. Bible, on va tangue la kayoto yomo mutu tanga. Pour ce yomo mutu tanga, on comprend makam. Tant que j'en mona makamba apocalypse, babi écrit makambo oekoya. Donc Satan au kangama. Tant qu'on lui faut même les milléniums, mais c'est une réalité. Tu vas régner 1000 awa. Gog na magog et Gosala. Il y aura guerre. Alors, Babylone, on se fait on se fait mais na début, on se fait bazo ignorer connaissance. Parce que le lobo yé beza sous na classe c'était na tableau, eza kuna te comme na téléphone. Awa, YouTube, koto ko mona, oyebo tonga veste to ko tonga awa. Très bien. Mi yibi ne ba côté personne ndaku na moni moko ba laxi ndenge nino kozo na niveau ya mire na yo o misa armoire moko bo mimbo na kata ndaku. Lelo connaissance et comme nango ofele ba teli bisongo me bana nzambe nazoka mawati lelo surtout ba pasteur kokoma bato ya double deux fois kokoma bato ba vewe et le connaissance ko humilier na makasi yo muto wana nzambe babane côté biso na ba arrogance obiso to baboy bazo finga ba ministre mokili bino ba ministre mokili bwana ba mandat bokolongwa biso to na mandat te nzamba benga biso parce que nzamba a se repentaka te na donner pe na grâce na ye. C'est pourquoi tika diable parce que otiki no pena pouvoir kitoko ndengwana pour que noko tonoka likola le koso ya mbongo oyo ndeko nanga un jour tu seras jugé. Yo ozo kamba, c'est pourquoi batebele ba ebisi bango tala église ça mabetala nzelo ça mabali ko longwate pour tout ngomi nanga ke est-ce que na kabwana bango ndene biso tanga de Timothée chapitre 3 tina suka au mona ebisi ba ebisi Timothée abi sépare toi de ces hommes là parce que baza sous la vérité te mon frère ba bungi sonzela moto na lokuta a bungi sonzela kanga na moto lo ba no vérité kanga mana moto lo ba na bosolo soko moni moto bosolo parce que bata bosolo baza sous mingte ba ko muke lokuta de tondi ba kisi dona to va na vie na biso to vanda boye ngana lo ba rendez-vous na kitata yo mona rendez-vous na kitata te très bien oyebi nde to bandaki na yo lelo mona rendez-vous na kitata te très bien na mona bato mbongo bato balekana na mbongo bakufa bakenda yo zakaka na mona bato bazali Michael Jackson akufi awa na miso ngalala na frigo akufi ngana zakaka yango babi vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Rendez quitte les grands challengers. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission par rapport à la parole de Dieu, n'hésitez pas de dire un grand merci à Jordan Panzou, un grand merci à Papa Titan, et puis moi personnellement comme présentateur, la PCBidon merci Nabatunion sur Bozolanda parce que c'est une émission à suivre seulement pas aujourd'hui, pas seulement demain, mais il y a Kolanda parce que la parole de Dieu, les lolobi et Kolanda Maribela. Quant à moi, je vous dis de nous retrouver toujours dans nos chaînes d'actualité, nouvelles tendances et puis tout info, votre chaîne de valeur. Quant à moi, on se retrouve dans une autre émission. Excusez-moi pour la tautologie. On se retrouve dans une autre émission et c'est dans pas longtemps, je vous dis au revoir. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.